Matondo bandeko balandi ya émission Bayindo bola muka mboto mabota mabino mbote na bandeko yonso bo meseni kolanda biso awa na République démocratique ya Congo mbote pe na bino bandeko yonso bo ebi bongo kolanda biso libanda ya mboka na nzila bongo ya internet pona mbala yoko lisusu to meseni koloba émission Bayindo bola muka ekoyaka o mabota mabino na tina se yoko kuluka kutungisa conscience ya moto moindo na nzoto ya moindo po utamu ntango moindo azekutambola na kozanga conscience yango moindo alei na fulu yango moindo alati na basufatoma ya tombola na mokuse moindo mobola ya yambo nzoka nde ye moto afandi na mabele ye tondakita talantina ne songi anzila fumukusuke muzala mpanda na ngola baye lisusu bongo kokoba misala ya 1921 ponini te bangunza kati na religion africaine futuka fumuki mbangu baye lisusu kozongisa moindo na esika bungela talantina manaka mabiso makobiange makabongo Bayindo bola muka tokoliki ya lelo biso ya bino ndeko ndombele botale to sepeli lisusu to kabola to sombitini ya makanisi po ya maye matali be inconscience ya bato to meseni koloba tango yonso to kozala kaliboso na bino inconscience ya Bayindo efandeli na bakelasi yonso to na bakushe sociale yonso tokei na ngambo ya bome politique ben conscient tokei na ngambo ya bome religieux ben conscient tokei na ngambo ya bome de science ben conscient nzoka ndene inconscience mboka ekotikala kakotambola te toyebisaka bino ata soko to épinglé ndakisa moko ya République démocratique ya Congo bozwa yango ya Afrika yonso po Afrika yonso ezeba photocopie lelo wana République démocratique ya Congo sika ngana jwami na manaka yeleki tumekaki kosimba maematali bongo santé to simbaki makambo etali bongo ba ecclesia to simbaki makambo tolandi pe mituna na bino tolandi pe bino ba ebosiri ki tolobi bosiri kakate avese koma kosala bato bosiri kakate bosembo zena ntina te batie yango biseusewu pe lokuta ta soko bakotie yango malasi kolumba besolo nango mabe ya lokuta biso lelo tokaka motema pasi ndenge nini Bayindo bakokaka kotala pete bamuna soko tozongi naino na masolo ya bacentre to ba dispensaire to ba hôpital na biso awa tolongwi na sens ya bomoto tolongwi na sens ya bomoto ba dispensaire yonso oyo eze awa na République démocratique ya Congo toyebite soko bazena matériel ya ko steriliser biloko yeba ko salelaka bexamen yonso bango bako salaka sans appareil sans soko biloko nini mais soko yei bako sala bexamen tolobaki mona manaka eleki bato balongwa ba patient bakoma ba client role oyo commerçant zeko sala esika zeko tekela soko madeso esika zeko tekela soko nguba même role wana médecin infirmier kutulelo tobite moto yonso bakoma ko benga e docteur infirmier sali soko cycle court okia komi docteur soko pe bakoma ko ekola ndenga ko sala opération na sima ndako lobe okipe na dispensaire wana bakoma ko opérer bato eloko wana biloko wana eze biloko ebandaki ekoli eye kokokisa epai ya Bayindo biso moko tomisalaka baadage oyo eyaka bongo kosoutenir bozobe epai ya Bayindo tozali kopusana awa na décembre makoso goya kuise goya
mipanzi koya bisuka ya dendo koya po bato fo ba fête maladie en prévention oyo tolobaka yaka ko bima février est-ce que biloko tolobaka ezwaka pe sika na ba cerveau ya bato to ya mortalité mataka mingi entre fin janvier février mars ezalaka di ya quoi ya ba poison bato bakotisaka mingi na décembre hôpitaux abomi moto na cadre tozé koloba wa moto aye kozwa soin lokola kolo dispensaire nano atikaki mbongo abilia na ndako te tango ayambi yo fo zwa nano mbongo oyo ya kotinda ya bilia atuye mbongo ya fiche atindi na ndako a recommander yo examen soko pas na bankisi lokwa bango yoso bakoma pe na ba pharmacie o bakisi ze soko conserver na yebite na etanini atekeli yo na ini soko sa yungoli amoni ke abendi po ya saki na ngoposa akomi soko na 50 soko 60 000 aya lobby ka oyo zeli susu ya bisote esengi transfert a transféré bino na centre ya monene bato wana bakimaka lolenge kani lokola na médecin lokola na joueur lokola na militaire lokola na bato yonso bazeko ko exercer mosala na bango na foi chrétienne bien sûr pour boser nanga longo boti ko mona wa général soko provincial ya la police lokwa ba policier bazeko tosate général abengi pasteur général abengi pasteur aya kotia lo sambo na la police na moni etuluku ya officier supérieur mabolongo na sena tenue militaire pasteur moko na veste azeko tia bangolo bo wana c'est exclusivité ya République démocratique ya Congo biloko ya soni médecin oyo esi adui moto alekisi moto tango moto ayaki soko ayebaki akokoka te kozwa maladie wana akokaki facilement kotransfere bango mais lokola ye mpe fo adwa misolo mboka ya bainconscient lokola ye mpe fo abenda mwa eloko alekisi bino ngonga situation esagrave nde ntango yakanisi to aluki kotransfere bino mais soko esimbi te akimi na foi alobi maladie oyo namoni yango clair te maladie ondie esimbami na maboko ya bato wana yesa du mbongo yesa compliquer situation okay no hôpital ya monene tango mosusu situation esagravaki mais babundi basimbi bazongisi bapesi kisi oyo bayebaka ke moto soko aye na eta oyo bapesi ye kisi yango esimbi te bakopesa ya mibale esimbi te ye mpe kuna lisusu médecin hôpital ya monene au nom ya foi alobi situation ya moto na bino etikali kaka na maboko ya nzambe bokenda bosambela makasi na médecin soko assistant ya ebandeli ya dispensaire soko ya biloko oyo ya mike na oyo ya monene moto tasali contre expertise soko moto abeli malaria traitement efficace eze kinini wana nde alongaka malaria wana science tango moto aye na malaria napesi première cure ya kinini etenir te napesi deuxième cure ya kinini etenir te soko eze na no ya science soko eze no ya science c'est que médecin wana kokenda na contre expertise c'est-à-dire ekosenga na ye analyser kinino ya pesaki eze expiré kinine wana eze ko respecter grammage na yango kinine wana eze ko respecter dose nango kinine wana
et simbite na nzoto ya moto ya malaria mpo nini quand expertise kozala lokwa na pesa ki kinine elonga ka malaria elongi malaria te bokenda kotalisa na famille bokenda kofandisa famille to tuna kana bino bandeko bozena mikili ya poto kuna pe soko beli okeye pa ya mondela lobaka bosambela na ino lelo soko zeko beli sa moto mbaleleki wana kende kotala ndeko moko na soko clinique moko menoki motema pasi toze na église to toze na esika bato baze na bokono chambre soko ya mbeto motoba moto na moto azeko kobelela nzambe na ye me kaka nzambe yango moko yeso wana me moto na moto azeko benga ye o alobi yo lobaki yo ze soko Jova Rafa na okimbeto mosuku ne lobi yo ze Jova soko na nyango wana moto na moto me bato yo yonso ba maladie na bango eze ba maladie scientifique potango basilisi konganga ngai na tuni bango bongo mama kuna mwana beli nini azena diminution makila e bandaki ndengeni tango ba expliquer kaka na kati wana parmi bato bauti ko sambela moko alobi asimbi mwana libumo abi eze kibeka yango azeko umela wa makile zeko kita angapi na zaki kolingana tuno ezaki kibeka te famille bazongi na raison. Donc ndenge tozeko lo balelo mwana wana bimaki hôpital po basalisa ki ekibeka kuna mosusu mwana soko microbe mwana zeko nguluma kozanga contrôle ya baboti ya kosimba zelo alei akosimba lipapa alei akosimba loko nyoso bosoto alei yezo ayeko sala t'es inconscience mboka ya ba inconscient yango mindela tindela kabiso mikadi ya tongo mboka ya ba inconscient yango bango soko balei ngulu batindi makoso mboka ya ba inconscient soko balei nzoto ya dendo bakotinda bisuka ya dendo touti esika touti na basano politique tozalaki na tango ya président Mobutu ngana lobaka ngana kuta deuxième république na yebi yango pona fifaka yango lelo bato ebele baze kokumisa na tango ya Mobutu tozalaka malamu na tango ya Mobutu tozalaka malamu biso lokola ba conscient tolobi pasi ya baindo euti uta mondela nyataka mabele oyo tango akoti ya bandina ino kokabola alongoli bwanya pe mayele na cerveau ya bato. Apprenez les Africains à croire et non à raisonner. Parmi les principes, il y a installer la charte. Il y a un angle politique. Installer la charte de l'impérialisme. Principe de base divisé pour mieux régner. Les frontières sont déplaçables selon notre volonté. Notre volonté, qui? Impérialiste, grande puissance. Na tango ya Mobutu biso koli na Kamchachi ezalaki division spéciale présidentielle d'OSPE. Tango mosusu facilité alaki na d'OSPE quoi division spéciale présidentielle dotation ateni makuse ezalaki ko salema tango yonso donc cuisine ya ba militaire quoi ezé ko salema ration Thomson ezalaki ko kabwama loso mafuta. Mais tango wana basoda ya sarma bazaki kolela. Tango wana un peu plus tard garde suivi la komaki kolela. Quand c'est à komaki kolela. Quand kokolo bate. Tango wana na ba dispensaire batokisaka seringue. Tango to kumisaka deuxième république tozalaka malamu. Oze ko bela soko malaria oyena seringue na tongo. Batubio okei nango na ndako kotokisa yango balobi na yetoka 100 degrés Celsius po yango koya kotwa na poko lelo bino na ngai elongo na bino bande ko boze kolanda to tunana tango wana serenge zalaka $10
Et ça là 5 dollars, tu ça là combien? Pour mon toit kokate, ko somba seringue à chaque utilisation. Et ça montre que tout ça qui peut un niveau élevé, il y a pauvreté. Nabandako soko balambi balingi bakabola bilia babandiko bamba basani oye toboka na moteke na fufu ngai bazo kotia ngo fufu boyi etangisa supu te nzungu yango ya moteke yango bati yango na moto babambi yango na matembele babuki matembele batie ekangali dusu bafandisi na ino na moto matembele jiki batima ya fufu. Expression visible et sautée. La gomme ba soki yango na sete na kati mokolo a soki sete na gomme e utikala te tozonga na ino ba conscient tote ya bosembo bana bazeko kenda kelasi lelo kutuna na mona kangoli susu te sachet ya kwilungongo ya sukari balungula ati yango ba milaso tolo bango elastique te to yiko benga ngo milaso moto azeko kenda kelasi otali li dofolo yeze na kupe na ye okisomo awa na mboka li dofolo elambe koke matate pose scandale balabala yonso turuku bakendaka kotala TV na lopango moko endi sika boze kotala TV soko fente rebeti fo babengana bino po salon wana elingi koma chambre ya bato bato bakolala wana basi bakoli mibali bakoli bakabolaka salon tobandi ko attribuer pasi wana na bahomme politique na feu maréchal Mobutu potango wana bango nde mokonzi ya mboka nakosisa kotanga te bilembo ya pasi ya tango wana bino pe bobakisa o etikali boyebi ke pompi na mapango ya bato ezalaki luxe Moussa Kabila tango yei le 17 mai 97 alobi eloko ya yambo na kosala lavage ya cerveau ya bato inconscience yena kuti na cerveau ya bato na kokoka te kotambusa mboka oyo Moussa Kabila bandi kobunda koraduke bato lokola kutaki vent moko ya deuxième république moto akendaka mosala azongaka na ba carton ya mbongo fin du mois te tozalaki na ba mobile tozalaki na baisse heureuse tango wana babengaka mbongo biloko mabe toyoki na solo biloko mabe bato wana yonso basepelaka te Moussa Kabila vise mboka pour mon total koyebisanga moyibi ya basoda moyibi ya baroulage ebandi lelo te moyibi ya baroulage ebandi kala botiaka biloko botalaka biloko poso botiaka kate tango botalaka film ya la vie belle ya Wemba boko comprendre tango mobile wana yaka kokanga Wemba tiktak nini elekaki wana balakisaka bino ndenge nini mokili ya bato evivelaka corruption botsonga na ino na nzembo lwambo yembaka ya sida boko mona ke déjà na époque nzembo wana ya sida lwambo yembi yango vers 79 80 soko sorvo na ngeko singaite mayembi ba professeur des universités bo pesa bana ba pointer na kozwa nzoto na bango po malade zeko juste alobela ki corruption soko alobela ka yango po ezala ki ko salema
mais les autres c'est comme on a un jeune fille à mataka à l'université pour y me pendre na yebi belle na yende c'est comme matisa ye Moussa Kabila akutani na résistance bato balinga ki facilité bato balinga ki ba vivre na inconscience Moussa Kabila lobi c'est anormal to mata na motuka mokolo na mwana moke bakaboli makolo mama moi sina mobali oyo bayebani te bakutani kaka na rea bisu bakabola makolo bobosani ke na combien ezalaki na rai liboso ya bavariant moto atikeli yo dendo na ye banda banda soko ipene tengambela dendo na ye nelongi no boyi Moussa Kabila lobi c'est inconcevable niveau ya inconscience oyo toko kenda nango te wapi bako bete batu fimbo lokwa kongolo kaka na fimbo bako bete o fimbo po ba dresser lelo biso tokoloba fimbo ya Moussa Kabila efuta po bana babotami lelo bayebite na kombi tokabolaka makolo bana babotami lelo bayebite na rai bato bazaki kokota na rai bapesi bandeko bafandi na shima dendo mais mondele lokwa manipulaka bato l'inconscience c'est baye koloba Moussa Kabila plus dictateur que Mobutu pour nini alors baki ba fille bakolata pantalon te extravagance c'est les kaki extravagance c'est les kaki moto kolata pantalon moko kaka viole fait à l'homme soko aleki atolinga kosomba ventilateur likanise komi okenda ko découvrir comme Diego Kao Moussa Kabila lobi ya officier afisaka est-ce que ba congolais bazwaka conscience bazwi conscience c'était pour président sortant Kabila Kabanga leli na masolo na ya suka sala ki face à presse aleli alobi regret na ngai na kokite ko transformer homme congolais na kokite ko transformer homme congolais regret nzoka soko na tango ya musée a réussi ça qui alors ko façonner komeka kotailler conscience ya bato oyo président Mobutu arupaka tango yo ya président sortant alingaki alela lisusu te et comportement inconscience na ngambo ya ba politicien et bandaki na tango ya Mobutu fete yonso mboka zeko souffrir petit peuple zeko souffrir soko tolobi na tango Mobutu donc euti kala même ba politicien na tango ya président Kasavubu bazalaka bebe inconscient na tango ya président Mobutu toze komona fete yonso mindule fo ya ebeta bakoya babeti babini bangonde na tango ya Mobutu baye kokomisa makambo ya babiro polygamie ezaleli na biso polygamie kiboyindo ingeta bankoko babalaka basi ebele na ntina na sentiment na plaisir sexuel te sentiment ya nzoto te babalaka basi ebele na tina kolandela bilembo pe makabo mais na tango ya deuxième république nde baye kobenga ngo ba bureau code premier bureau deuxième bureau troisième bureau soko baze ko solola na ba bureau oze ko kanisa ba département ya mosala nzoke zagi ba goli gosona ba Moussa ye ina ba homme politique e wana to bi que na tango ya Moussa kangaka ba ministre mosusu ba comploter tata wana kenda mbango to demeurer na inconscience na biso yango komi le quoi ba valeur musicien so kwa koti studio akoyembo a sepeli bato babeti maboko musicien akoti aliboma lobi ndengo kolalela ngana butu alelo suki ya moto ekotelema ayembi tozena eloko moko boye elandelaka ba musicien oyo censure voilà tozena censure
Pote kalelo. Faut yemba bêtise. Bon ti valeur on est commis ko joie sika. Mon qu'il y a bien conscient. Biloko ezala ki soni na culture na biso kala. Moi je tambola la ki sabato sous-vêtement. Mais lelo moi ça c'est ko sepela sous-vêtement na etika la nzela yonso. Mon Congo ya moi c'est bate makalisu. Te bibelu ya ba c'est bate makalisu. Nanya est censé à recadrer. Bah homme politique. Mais est-ce que homme politique est allé au Congolais? À quoi qu'on recadrer? T'es yé mon inconscient. Yé mon ko kendalukia mbongo na ofele. Yango wana ba bongisela yango mon. Bon homme politique ba yibakate. Bango ba détournaka. Wana bango ba je ba yibite. Ata jusoko 15 millions à détourner, à habiter. Mais si on a dit 15 millions, on a dit qu'on a banani. On a dit qu'on a caneton légèrement. Aucun de n'amboka lipo. Ngalula mi pende ya milangi. Maliro wisa solo ingai na yo. Azeko bina, azeko mona bibelo, azeko baluka liboso na ye, ale yango na bondumba. Tango bino bozeko bunda, bomeka ko dresser, bomeka ko recadrer bato. Bozeko kombati. Obstacle ya liboso. Ba dirigeant. Tozena ba maître mécanicien na mboka oyo. Tozena ba maître mécanicien na mboka oyo. Balobaka ta Land Rover esali 15 ans. Soko ya simbi yango na 2 jours kangre. Soko ke na garage na bango basé na Palante. Ok na ba garage na bango tango musu. L'état tungisaka bango même po na mikanda. Malgré zeko encadre bato. Et bah maître mécanicien wana soka zena pasha zena difficulté nanya kotia eka ako kufa na lolenge wana mais botala ba musicien okoka gouverneur akabela ki musicien $60,000 gouverneur asombela ki musicien lopango moko il y a 200 et quelques $1000 po ba musicien de banani na mboka basala nini na koluka bolamu ya peuple oyo. Moi qu'il y a bien conscient. Bon petit valeur on est les engrais chimiques. Bon petit valeur on est une vitamine et ko cola. Ba valeur et ko souffrir de malnutrition. Makambo yantine soit capuité. Et là comme moko société moko ya communication et bini sakaka bato. Bana babaloni loketo apesi bango 100,000. Bongo bano bakelaka na mayele na ya atanga kate masali tracteur. Asali groupe électrogène ezeko démarrer na mai. Bana wana nanya kotia bangoka. Tozeko mona wa mokolo na mokolo bola muki mwana oyo asali motuka moko eko démarrer na mai. Nanya zeko kanisa bana wana. Basa l'encadre. Basi ba jeune. Atangi yango nete lote. Atangi yango nete lote. Motoko encadré, mais on est valeur. Il faut souffrir de malnutrition. Anti-valeur. Motomoko ya théâtre. Jouer moko mangobo moko. Soko abeli. Wano yoki mboka mobimbe turuku ya bato mobilisé. Et kingandi abela kite. Moto salaka théâtre abela kite. Gouvernement sans césure na problème. Adjoye yango solution na lombango. Soko kokenda mikili ya poto traitement akei mikili ya poto. Mais ba maître mécanicien oyo bakoki ko pesa quelque chose na mboka. Ba enseignant soko babeli nanya jwaka swa na bango. Inconscience ezelo kwa ema. Ezeko benda kaka maye mazangintina. Maye mazangintina. Fongola ba chaîne ya télévision. Fongola ba chaîne ya télévision. Théâtre et musique. Musique wana basi bibeloli banda, mikongoli banda mfwenge ye mfwenge yo. Ezeko leka mokolo mobimba yango wana.
nani akoloba moto aloba te soko biso ndeko ndombele toleki bo atala o distrait oyo gazi gombe mbendra papa mbaoka makambo aze koloba ingeta moto soko aze na posa ya likambo conseil ekomaka dérangement soko boze na baleki ya basi na quartier soko sa découvrir elianga soko obyo bando fandisa eleki ya mwasi keba mokili wana olingo nyata keba ope makelele ne na lembi conseil oze kopesa ekomi makelele yango eze lelo na mboka na biso République démocratique ya Congo be mission yonso ya ntina oso alobaka makambo ni alongola ye te malamu batala mindule malamu batala théâtre malamu batala be mission sexuelle et bandaka 22 heures na ba chaîne et kendaka te 4 heures mobali walinga koma pakasa likolo ya moto mela ubakiri furi wiri ntiri wana bakisi na bango elo nzete moko zeko wana be mission wana nalobi eze na facilité na ebite bafuta kapelo kwa biso to ndengeni po biso wa kalate na bandaki awa omoni kuna na régie ba komo tianga elembo chité kenda na conclusion mais bango 22 heures te 4 heures to yebite na mboka nini oyo basalaka bato na publicité ya masanga masanga kingodi chwelele au na mboko oyo ofandi na bana na yo baze koloba masanga bato kingodi chwelele ba kombo soko ya biloko nini yao. Est-ce que bato baze éveillé tout bato baze kokoba kolala to ya mortalité à partir de la pompe funèbre ndenge zeko bakema lelo commerce mombongo ya sorkei eleki mombongo ya nguba bato baze oteka nguba te nguba kanga mwa liboke boy 100 francs non sorkei ndete kamaka mbango pe et kotisi 500 kotisi $600. Est-ce que le ministère de la santé et si à Kanisi ministère de la santé et si à sali statistique or ce que le ministère de la santé a la statistique a interpellé l'environnement a interpellé justice motona ongle na ye bakoye bakobongisa mosala nini ko la santé a interpellé environnement santé nda calculaka to ya natalité na to ya mortalité bato babotami boni na mbula oyo ndenge babotami bema kufi pe boni na mbula oyo na ba hôpitaux yonso na sanza bato baze kokufa boni te alors soko to ya mortalité ze ko bala na to ya natalité ça grave et ça danger pour un peuple bato babotamaka mingi bakufa ka malembe yé santé ministère de la santé tango bato bazé ko kufa pa ina yé mais il faut analyser bato wana bazé ko kufa mingi na nini le longtemps to zeko ba cancer est commis cancer est cause bolimbi si cancer est effet mais cause ya cancer cause ya cancer na bato balandaka manaka ya mindele mondela lobi bilia soko se congelé soko se décongelé okoki sugoli ate a développer ba élément cancérigène soko biloko ezalaki congelé et se décongelé et ko développer alors ba élément cancérigène. Mboka est inconscient. Ministère de la Santé irresponsable. Tango bayaka ko beta vaccin répété na mboka na ye de 0 à 5 ans, de 0 à 5 ans. Est-ce que quand on expertise et c'est salement vaccin wana yambo to beta yango na bana ya mboka na ngai biso moko to zob expert na biso basala étude nango te et outi pas mwana Maria et outi pas mondele mon santo
moto akumbela yo Biblia. Bam découvrir biloko epola na boma. OCC, Office Congolais ya contrôle. Amoni. Mais ba surtout ki biloko wana emi komeli na ba chambre froide. Et côté l'inzilani. Mais pourquoi ba sala ka biloko ya visibilité ba inconscient oyo. Ba kola ki sabino mwa libulu moko soko ya 3 mètres sur 2 ba tumbaki biloko ba kangaki mais est-ce que bino moko bomi tunaka. Biloko wana ba tumbi e yaki na boîte to yaka na pakebo. Ba conteneur et des conteneurs. Loko si mololo betaki biloko moko pole kotaki bala kisabino ke batumba ki baju mwa libulu moko libulu asongo batumbi mwa carton misato ya makoso po ba bisabino to tumba ki biloko mabe kotaki conteneur boko tumbango na libulu ya moke bongo conteneur moko bongo soko pake bongo te na mboka ya ba inconscient soko moto akufi balobi ndoki ndaleye moto alei makoso tambola na bikale comme bota malelo esika zeko mela bien makoso zeko landa zodo do libanga 100 francs pourcentage d'alcool incalculé bato ba mela kango matama zeko tanga bango moni matama longwi awe esika ya la matama comme kita na mbanga elobeli ya moto comme na ralenti on dirait pile zeko kenda na kosila wana bato bakotia kate ba responsable ya jeunesse wana bazeko tala te mais bango ba français balobi la jeunesse d'aujourd'hui l'avenir de demain elike ya lobi bilenge ya lelo mais elike yango bozena ngo na bilenge ya zododo bozena ngo na bilenge ya zododo te toloba te nesongia nzila fumukusu kia munzala mpanda na ngola ba yei ko recadrer makambo te moto akotia bango kate malamu bati ya ba pasteur oyo ba pastant o baze ko zwa bilenge lundi na église kiliti soko dominical soko nini bango balobaka ba terme na bango mardi église mercredi église jeudi église vendredi église samedi église dimanche église lundi ba bateli susu soko asisi ko sambela nesika belela nzamba kitisa moteka ko fungula basani na ndako balamba kite. Est-ce que autorité politique ba responsable politique ba kokite ko sosolisa bilenge ke mboke tambola kana mosala ya bureau te mosala ya maboko. Chine s'est développée na mosala ya bureau te toko beta na bino masolo ko ya toko simba révolution culturelle chinoise toko simba mosala maoche tunga salaki boko comprendre que chinois lambi biloko na sani ya mokebo donc moto fatwa kaka loboko moko aleya leki mosusu ya landa pona survie ya libota mais lelo Chine référence marché mondial et fandi na Chine grande puissance économique mondiale lelo Chine. Matondo bandeko balandi tandeze ngunga lelo tolobela ki lisusu inconscience ya bato totiki na ba point belé na évidence to ebisa ki bino ministère de la santé soka sali statistique ako tout environnement ako toute la justice toko ye mission mobimba tokola ki sa fonctionnement wana ndenge ko kendaka tango bato bakufaka na malaria mais santé faut acquiser justice bolimbisi environnement zena bosoto yango bato bazwi typhoïde ba fulu eleki yango bato babeli malaria bangungi eleki yango santé azwi charge ayambi bato ya malade belé mais est-ce que yemoko santé est conscient te yemoko santé ministère de santé silaka batindela e bakisi po ya biso tolobi kimia ya fumu kimbangu balongo pe bankoko ezala na bino tokutani mbala ya sima pona manaka isusu matondoloki